Côté na bandeko nyonso tolandaka réflexion. Naye ko répondre question ya semaine. Est-ce que niveau ya étude est très important na relation? Mokilekelama na biloko nyonso mibale. Eza ça dépend. Po mutu mosusu bakoki kolingana baza niveau moko. Mosusu pe baza niveau moko te. Parce que eza na relation misusu. Mobali aza na niveau ya étude élevé par rapport ya mwasi. Ou bien mwasi aza na niveau ya étude élevé par rapport ya mobali. Oko sentir relation na bango ekola na comportement, na baide, na conseil, respect. Mobali azocha ordre na famille na ye. Comme pe mwasi oyo aza na niveau ya étude élevé par rapport ya mobali na ye. Mais relation mususu mobali akoki kozala na niveau ya étude élevé comme pe mwasi baza ba licencié mais comportement bizarre baide dongi aboya conseil oyende atanga mingi nyonso ayeba defo ya mwasi akolobela ngo na mutu nyonso oyo ya lingi ndenge moko pe na mwasi atanga me ndeti atanga te impoli numéro 1 abanga mobali te respect za te ayebi kosolola te relation na bango buzoba na buzoba ba penser ya bana mikie donc nyonso ya malamu eza te eza pe na relation misusu mobali aza na niveau ya étude ya C mwasi élevé mais oko sentir mobali aza na baide efanda conseil ya bien comportement etanga respect azokoka kotia ordre na famille na ye koleka kutu mobali oyo aza na niveau ya étude élevé comme pe mwasi parce que azosalela kibomoto na ye na sagesse po mobali yende azalaka mokonzi na kati ya ndako biso basi tozalaka toujours na sima ya mobali relation mususu mobali niveau ya étude ya C mwasi élevé okomona pe mobali buzoba na buzoba makambu elengi te ndenge moko pe na mwasi ya niveau wana nyonso mai yango niveau ya étude na relation ekoki kozala très important comme pete parce que na relation esengaka compréhension eleka ebele kibomoto esala pe na sagesse. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place et bien sûr, importé et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.